sango ya Congo epanzana pa wapi toana TV moko panza sango ya Congo edino image kitindindi chakudidi so taite ba chekao no image panza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ici c'est Fana Baboté, autrement dit la Queen Fana. Donc Babi, bienvenue dans votre site www.fanabicho TV en collaboration avec toujours Babi Panza Sango ya Congo ya Edino Image Balobi, la romo na Queen Fana Bicho. Ozomona Edino Image, là bon Edino Babi Libalo donc matata. En tout cas, bienvenue dans votre site www.fanabicho TV. Abonnez-vous déjà pour la vidéo ou nous monde mystique quoi. Babi to continuer ka matanga bi pour lelo ezali mokolo ya suka ya deuil na biso ya matanga na so parce que lelo tozali samedi 21 octobre 2017 bipoli bakunda ke leo na Kinshasa na nécropole déjà kunamaki déjà akena ndaku na ya sika akena lopangu na sika ya famille na ya sika poni mais biso na Paris to continuer matanga toujours lelo ezali bolongo mokolo na biso ya suka o ya matanga ya pepe bipoli toza vraiment on na matanga vient na biso beaucoup monde nande to kotambusa micro baladeur batu bakolo ba souvenir na bango o ba garder pour na bipoli batu bakolo ba oyo bazala ngo pour na bipoli to occupé balobi apparemment André Kimbuta a aidé enterrement au est-ce vrai to koye bango na katande to poser la question parce que le mur ont tellement des oreilles que balobi que André Kimbuta a aidé bana tsango parce que bipoli za mwana tsango babi tsango ne tombera ja coco au biso mo pe bana tsango donc babi tsango ne tombera jamais babi to kota ne dino babi la bomo na Queen Fana Baboté bo mesana nanga po bo mesana nanga déjà alors balobi depuis na oti Kinshasa bolobi belé que non ça la émission alors mais voici pourquoi na bandi na bipoli parce que c'est mon papa mon vieux babi vieux wa fulanga na masolo pe na binanga opposanga ba question qui tourne non journaliste posanga ba question boité en tout cas naza parmi batu o ya suka ba sala émission na vieux repose un peu mon vieux dans balobi to okutana na mboka ngo quoi donc edi no to kotati
na esa bino micro baladeur et continuer. Lelo est sa dernier jour na biso do zoka ba hommage à Bipoli. Bonsoir papa. Bonsoir. Pourquoi peut sa biso kombo na balandi ba Holanda? C'est monsieur Titi Nzoso, responsable de la boutique Firme Avantage à Paris 17e. Vous avez qu'à moi en Gilles? Bien sûr, bien sûr. C'est de la Tchangou. Donc, Bipoli, c'est un frère, c'est un ami. Tokoli na bango ensemble. Totangi Pekol Moko. Donc, on a toujours été fidèles. Souvenir, Nini Amakas, oh, gardez pour la Bipoli, souvenir. Bipoli, bah, souvenir, est belé. Et belé. Banda, pour moi, na place Sainte-Thérèse. Grâce à Bipoli, n'a découvert Papa Wemba. Donc, n'a Papa Wemba, grâce à Bipoli. Grâce à Bipoli, n'a commis fanatique à vivre à la musique. Grâce à Bipoli, à Epesabiso, amour, il y a musique, il y a ma chaîne. Donc, c'est un grand musicien, mais c'est aussi un grand intellectuel. Alors, mais Bipoli, il parlait 4 langues. Alors, portugais, français, anglais, alors, la langue est belée. Il est très doué. Attends, pas jésuite. Donc, il est très intelligent. À part ça, c'était un homme très bien. Il a marqué maladie. Il a participé à ma camarade malgré son état. Et conseil nino pesa na bana oya tsiki po Bipola linga bana na mingi. Conseil nino ko pesa na famille po na bana na. Bipoli, c'était l'amour. Aïe moutouwa agina bolingo trop à batu. Donc alingaki batu ebele. Donc yebe batu balingaki mingi. Batu balingaki mingi. 86, 85, 86. Aïe awa. Mais Ndagoune Yago elle a toujours plein. Pour la banane, na osenga ke ba garder l'image. Ya mutu moko ya bien. Na moni président de l'Assemblée nationale, na moni gouverneur, na moni batrebele. Mais parce que azalaki mutu moko azali ko réunir partout, ako réunir ba culture. Donc na banane faut pas la fier na papa la bango. Et puis Baluka, bas à l'exemplaire, bas garder cohésion. Voilà. Et là on a le bayangwana. Mais, et là on a le balisusu. Félicitations. Là-bas, musiciens congolais, il y a clan viva la musique. Banani moninga na bango tina suka. A commencer par Fafa de Molokai, Lijo Kompa, Borokondo, Destino, Batunyoso, Atuba Toalagi Soudé, Bana Viva, Toalagi Soudé. Alors, que viva la musique, que viva Molokai. Merci beaucoup, bonsoir papa. Bonsoir. Bonsoir. Comment nani pour la balance balandona Fana Bichot TV? Nga comme on a ancêtre Mira de Saint-Antoine. Vous savez l'Anzilois? Oui, on a un bon Anzilois. Comment on a matin à Bipoli, souvenir ni nous garder pour la Bipoli? Mon souvenir est allé à Bipoli, à Moutokola na Banjili. Pendant au moins on a Moutou. On a marqué déjà quoi. On a toujours avant. Banda bayi soto ti banda ma apai banda so source na orchestre ba bengi soto ka wai donc na biloko yo Bipoli asalaka e uta pa vie moko na njili bonjili yana ba eza na 13 arrondissement donc na 5e arrondissement ba bengi quartier 5 et pas baspra ya bakola
ozalaka na vie moko komona tomatala ya toma ye moto abanda kosala biloko bipole abandaki kosala donc souvenir ya tika banda kala na miziki yango emema mwa makambo ya bien ti lelo na génération ya miziki okende vivela musika donc aparticipe makambo ebele kasi tokosenga kaka nzambe akama molimo ne se repose un peu quoi ke matanga eleka bien na journal lelo le 21 oyo ekomi lelo tina ntongo le 22 mpo ekozonga sur te po le 22 octobre ekozonga ya ba 2018 so tokozala ya ba 2019 na ba 20 na balankambakani me oyo ya lelo soki eleki kaka topesaka na nzambe. Merci beaucoup papa, merci. Bonsoir papa. Donc ozala tomoni wana matanga bipoli na inga e bakombo na ona ni pona balandi balando na Fana Bicho TV. Bon, nga kombo na ngai Farisien Masidi. Ozapeka nzilwa? Bon, nali nzilwa. Nzilwa bayebi ngai pona ali na Flat Hotel comme de Farisien House. Njili. Bon. Bipoli vraiment ali mutu ona koli na ye. Pona ngai ali camarade amité. Mais c'est un frère. Donc, on a dit que a un problème, à Bimelinga Lelo, de résoudre le problème. Quand on a un problème, on a pas de bango, de résoudre. Donc, on a un billet, on a un cola, on a un coco, on a un peu âge. Donc, on a le même âge. On a un billet bien, on a un bani misiki na ye, on a un école na ye. Donc, vraiment, on a une famille qui a bien. Malgré bato suba ko loba o boyo po na ndenge to loba boyo bato suba yebi ete suba ko loba ka po en tant que musicien et puis vraiment bon nana mauvais souvenir na ete a mutu moko oyo to fandi na ye même ape na poto to ko kutana kine azali na malade pe malgré to songiye na cause d'association mais bon Zambe abengi ye c'est pas un problème. Merci beaucoup papa, merci beaucoup de continuer. On va alors bolanda bino moko ambiance kotala nde bato babina edino zozozwa bato nyonso nde babina balobi bamusicien balelaka boye nzambe tobina edino zwazwa zwa bango edino yanga lobisa mutwa en tout cas bolanda bacommentaire nde bapapa bazobina bozomona basaper na nsima bamusicien balobi vive la muzika babandaki depuis à la fin na mutu na bango comme boomona kaka bozwaye attends là towana basaper papa bonsoir. Bonsoir maman. tomoni wana matanga bipoli oza nzilwa ouais nga na nzilwa ve bipoli aza ve na nga ya quartier naza mwana quartier 5 ve bipoli aza mwana quartier 7 donc soki nazobina eza mpona aventure te ezali mpona korendre hommage na famille ya bipoli mobimba aza kulutu na biso noki désolé toa na pasi na motema. souvenir nini ogarde mpona bipoli souvenir na ngai na be bipoli ezali dernier souvenir tokutanaki na ye epai ya jonga na butu abi nanga pesi nanga moloka iboni nga na bifie malamu bi eboni sante abi peti na ngai eloko ya liboso eza kaka nzambe ata ngai nakokende me bino mpe boyebatela boyeba kovivre ke bokotikala bokoki bokolanda ngai esalaka nga mpasi na motema natuni vie alobi nini abi elo te me lokwa boyaba na vivre na muzika bokona kokufa obeta bapieso oyo jour on peut tosolaka na vie napetaka bapieso donc yango mpe lelo nakobinela ye cento per cento moda arresto immediato de toro verle bosalino biso tozolela vie bodi badra c'est ismayana donc tout le monde on est là papi zabakane nga naza na mawa na motema. Merci beaucoup edino zwazwa baonde babinabina kaka ozwela makolo ntina mutu babi bana viva la muzika basape papa edino babi zwazwa baonde babina na bonsoir papa
azobina kuta oyokaka même pas. Edino to continue bango baloba tozwa bonsoir papa. Obina bonsoir. Ouais maman. Namoni ozobina makasi oyemba makasi présente-toi aux anani. Mais on fait mamie hein. Moni moya koloba mingi zate. Nazo sepela pe na mawa. Ozokoyoka. Parce que bipoli tuna kaka ye. Mokolo tosalaki frère boum na biso azalaki. Moto na biso bilili ye. Aza témoin. Pour bipoli aza moto village monganya. Ozokoyoka. Mais tozo sepela na mawa na esengo. Parce que pas ya kei dans de la bisogne. Voilà. Merci beaucoup. Et dis le bonsoir papa. Ouais, moi je suis Gilois, ouais. Souvenir, ni nous garder pour la vie poli comme souvenir. Vraiment, on a gardé un grand souvenir. Quand on a gagné bébé santé, on a mis poli dans la salle Victoria Eleison. Donc il n'a qu'à Bandoule wana. Sorti à Victoria et Banina quartier 7 dans Gili. Pas avec Chando. Sorti là on a Kenda. Kota bébé santé. Et la biso ayemba bakapanga là. À quel biso à la musique. Donc on a besoin de papa nae. Azo luga luga e. Jamba kimi a beaucoup quoi. Merci beaucoup. Edino, Zoa Batunde Babina et Salamo Boga Balobi, Balandia Panabiso TV, Balobi Savaki Mignon de la presse, Balobi Mama Jiri Wabem Moto, continuez ce qu'on continue. On a ma frère son de Babina. Hein? Tout le monde appelle maman Awa. Maman, bonsoir maman. Bonsoir. Bonsoir. Comment nous avons matanga bi poli que to papa to mo na ka ba nanzi. Oza mo nanzi. Na mo la casa beaucoup. Souvenir ni no garder pour la bi poli. On la garder souvenir pour tata na ye ala ki taera. Tata na nga zala ki taera, tata na zala ki taera tata na nga. Donc aki fie moko to passer na ye a na poto. To fandi botel moko. Moi si na ya kufina maboko na nga. Donc na la ba souvenir ebele. Merci beaucoup maman. Et dis nos enfants va toujours dans le micro balader toujours. Bonsoir papa. Oui, bonsoir. Comment on a? Yalo Ndumbu. Comment on a matanga bi poli oza mona nzili? Oui oui, nazamona nzili wana père na biso ya quartier. Souvenir li no garder pour na bi poli souvenir. A souvenir ezebele trop, ezebele. Ozaka pasi po atiki biso. A souvenir malamu ezebele. Ko via sali trop. Bonsoir papa. Na moni oza na esengo makasi esengo oza yango ya nini? Moto wana mawa. Papa na osebesaka mingi. Susi na nga. Bano akaba nde na bilimo na bina atenga. Mene za grande set na bina ate. Na lingere tellement mingi. Camarade nga memika na sepe. Abando bino ndeni bipoli. Merci beaucoup papa. La jeunesse. Papa mukie sentiment na yo ezani. Moto wana matanga me bobi nezani. La jeunesse est ici. Papa na ntili ba la vie pour na ndenge sekeli. Bonsoir papa. Bolobi. Bonsoir. Bonsoir maman. Comment on a balandi ba la ndona pana biso.
Mouloud Magellan Edino Image Aebi comme la Salaga premier programme Yamatanga ideno abisaka na YouTube yazangai na travailler la Congo number 1 news souvenir nino garder pour na Bipoli souvenir Noro Chando il parlait doucement mais arrive beaucoup gentil quand même gentil envers Batou on se peut la net pour la Tchang vous voyez m'appeler ça le coup moi Tchang na profiter na remercier bana Tchango bayambaki Jota Bipoli na Disasa et ça la joue à Dieu Kimbuta merci Obé Minabu monsieur Obé Minabu merci la ndenge ba aider biso pona enterrement Noro Chando Balobi Sangu ne tombera jamais. Bonsoir papa. Pardon, bonjour, Nayoki Té. Mwana bandal. Ngana mwana bandal de na vrai du loi de naissance. Voilà quoi. Toye awa na ebemba Bipoli ve na biso. Souvenir ni no garder pour na Bipoli souvenir. Pardon? Souvenir ni no garder pour na. En tout cas, ma souvenir est belé, ceux qui ont l'oba est belé. C'est un vieux en face, au colis ensemble. Merci beaucoup. Papa, balobi au moins na lembo ça ni na. Na mwana njili. Na quartier ni. Quartier 6. Quartier 6. Ok, donc papa souvenir ni au garder pour na Bipoli, le Bipoli bakunzie. Bakunzie lelo. Est-ce que André Kimbuta a aidé bana Tsango? Toi na tina nete. A aidé bisote. A aidé binote. Souvenir ni no garder pour na Bipoli. Ya vie na biso. Yem ta kolisi biso. Soto e poto lelo tozalaka pona vie na FCV Chando. Donc via ke ito leli via ke neka bien. Biso bana njila solo mezo. Mais ngana waki babi oza mwana lembe mwana bandal. C'est mezo qui mpoanza. Merci beaucoup papa. Mais alors neto ça bino micro baladeur. Ils ont continué toujours na matanga ya Bipoli. Ça c'est le dernier jour aujourd'hui. Ndeka ka batu balobaka mo ba sentiment na ba souvenir na bango na zana ba maman. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde na matanga Bipoli. Tu as trouvé pas d'abord combo nani. Bon, tu es pas dans la mawa, puisque Pépé tu es pas qui a parti à Viva. Si tu ngai na kota Viva la musique depuis 1976. Naza comme on a Lolo, la ministère yo sopers que ba ebi, comme on a Lolo Liongi, camarade na Goreti, a uti Londres. Ayeka na pona matanga Bipoli. Ya wana asala ki tout to ya naye, ponga pe na za matanga na ndako. Bipoli to mesa na ye pour la camarade na ngai yango mo to ye biso na ndeko mbali c'est pour les papa ba kufaki na zaki malade la que ça kufaki ngaza obesa mbali na yaki pete mais le loko reta uti Londres quand même Bipoli a qui gentil trop azaki bien na ebi banda viva kala na ebi Bipoli banda kala donc ça lui passe donc là il dit na ndako tokuta ibato ate tokeleti na ndako yango jour ya kopanza ngana koreti tobino souvenir nini ya malamu ozo garder comme souvenir souvenir na ye na nzembo na ya Kapangala bon olimwe lokola molinga Kapangala ekobima na mombonde motema ya mbindo di basokola ye biso bana nzambe tolingi mizika tobebisa kuna kolokamba wendo aduwenga bayembaka na nzembongo balelaka basherie bakendeki bokila na makongo ya bobiemi nyama ayo keke kololo ya mobola kolela ye moko balingaka yo kinoliwa ngoyo bayinaka yo kinoliwa dandandanene osangela Kapangala makomeko ina yo likolo ya chipoyo santima mokonzi babenga nkumu
osangela kagoretie toyekolela bipoli po tolinga ye mingi mwana ya viva mwana ya bokul. Merci beaucoup maman. En tout cas, c'est ça maman. Bonsoir maman. Tout le monde est en matanga. Bonsoir. Bonsoir. Comment on a goreti? Est-ce que vous avez un gil de moutoubaole la bipoli et comme na bana bandal? Souvenir? Nous sommes à bandal et puis nous sommes à Londres. Dans Outiti Londres, qui est pour la matanga bipoli. Et bien là, on a Paris à Baïti, mais il y a aussi Londres, Fouti, Thaïlis, Nao, Fouti, TGV ou avion Oyawa. Souvenir ni à Malam Ozo garder pour la bipoli? Bon, Nazara va souvenir et belé pour la bipoli. Azalaki misa viva, biso qui bana viva, pour série par série. Série na biso qui bana viva. Bon. Nazalaki là qui peut moi la muke, nazalaki moi musique là pe bali banene. Ti pene to tikala frères et sœurs, to solara trop, ti ninga kufi pe. Nazalaka net ta on sur la phone, to solara na internet na Facebook, to solara na ile on ba souvenir na tikane ya bien parce que un garçon bon, gentil, bon, asilika makasi mais azalaka gentil, mutema akita mutema nogi. On a calme. C'est nini boko pesa na bana oya tiki. Ah vraiment ils ont ça passe bien mawa. Bipola linga ibana na etro. Atambola na bango partout. Bon, conseil zakaka bana bazalaka calme. Baye parce que bana papa te maman te. Baye ba ndenge ba vivre sikoyo. Ndenge ba kotambola. Oh en tout cas ça mawa trop ko sanga tata mama na âge na bango. Et puis pour la éducation, pour ma classe de bango ça passe bon. Heureusement que basana papa leki na bango ba otala kama. Pourquoi on a merci. Rwanzi Ngankuvu. Vous savez que mon Angile. Angilwa, il y a des naissances. Na moni Angilwa pour ça moi mingi ah ouais. C'est bon. Souvenir nini oyo garder pour na bipoli na fulu. Grand prêtre. Omoni biso toza ba oyo. Toko ba lisute pona mama musique parce que vieux aza vieux. Vieux a fondé Victoria ngana pire menea. Biso toza ba oyo. Utaka makambo na tikita. Mais eza fondation Njili. O solona mosi na ngai légitime avant à London. Elle s'appelle Goreti Soa. Ngana Njila comme na Rwanzi Ngankuvu. Vraiment pour la famille poli, Zamba Pambola Batelae, des pasteurs à terre qui n'a mémoire en Zambé, un jour Nzambaroya, alors là ça peut être poli. Merci beaucoup papa, merci beaucoup. Oh la coupe à la mise, on va mettre la coupe à poli, mais quand on a mis la coupe à Pepe Kosi, bête à la musique, le roi va voir où vient la poli, mais poli la famille va voir poli, ils sont dans le monde à négatif à venir. Donc, cette année, concert, ils sont aussi à la démonstration, ils sont là, musique, pas de combat de problème du mec. On va venir du problème, mais alors, Pepe Kos, on va trouver un manque, Pepe Kos. Quand on va venir du problème, on va crier. Merci beaucoup. Thank you.
To bandaki na bino na hommage spécial Bipoli ndenge na bandaki na bino ndenge na suksi na bino. En tout cas là nazo dénoncer émission na ngai. En tout cas boyoki ba témoignage ya moko na moko pona Pepe Bipoli le lovi na biso kondami na nécropole balobi André Kimbuta merci bana ntsangu nyonso ba remercier yo batindi ba remerciement na bona ba o ba passer na ba écran té. En tout cas merci na oyo osali pona Bipoli. En tout cas na komi na suka émission na ngai là maintenant na coupé ça ba dédicace na nga na bato bazo soutenir nga et j'oublie pas derrière la caméra et dit nos images pendant sango ya Congo balobi dino l'air bozo mona nga bo mona dino balobi merci na nzambe wa sala po bomona fana zala so bomoni fana ba beauté azabo nzambe wana. En tout cas merci na nzambe vraiment en tout cas n'habité nazobaka ba merci belé parce que toi ne lo te kopé sans nzambe mbongo te biloro liate lambate ka merci et je fais des dédicaces à maman chérie, maman Julie Wabembo, à mon papa Land Mayangi Vetings, à mes enfants David et Jeffana. Maman vous aime énormément. Na batuna sobalinga ngai. Ba message na bino na zwa ki on botinga ba message ebele banda utikini osala sube émission te ebele batinga sube message il y a quelques jours là utikini émission liboso so saka ya Bipoli. Ah mais c'est ngana na mwana tchangu bakunda mukutolo na nga na tchangu. Donc c'est mon papa, c'est mon vieux. En tout cas merci na bino na sobolandanga bo sabonaka vraiment na Fana Bicho TV hein ou betina na YouTube Fana Bicho TV bo mon équipe nanga bo moni be émission nanga o nyonso ko sepeli sabino
Na pesi équipe na mo Kinshasa ba journaliste nanga ba réalisateur nanga ba gros bisous ba mbote belé place bozali na bosanité UJCD mon papouche balobi mon papouche Popol Mukelenge vrai Dieu babi président nangai Popol Mukelenge mon papouche balobi maman nanga ma vice Laura Tendance balobi kilo ya mboka Laura Tendance na pesino bambote ijiste de maman machuna to zelose o melitro kende mba kende en tout cas ba dédicace c'est vraiment trop tu Sandra en put motema ya Moïse Nsilu ba gros bisous Scotty Alès Divine na batunya so balinga fana ba beauté je vous love aussi tous vos messages que bolobako naza fier quand botindelanga la répondre non je suis pas fier moi je suis très simple. Alors, on a un gros bisou à fanatique dans ce bolinganga, un message dans ce botindelanga. Ils ont tellement belé. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime énormément, mes fanatiques. En tout cas, Babibo sabonaka na Fana Bichot TV, na Facebook, na YouTube. Allez vous abonner. En tout cas, beaucoup d'andad. Image oyo, hommage oyo, spécial hommage à Bipoli, bolandango vraiment, boyo kabanda tsangunde ba Lelivier na bango, boyo kaba musicien ya ba viva la musique ndenge ba boyo kavena so lijo, dino lijo, vie lijo ndenga leli, vive Michael Jackson na bango akosa. En tout cas boyo kapé village Mongania ndenge ba leli muninga na bango. En tout cas c'était vraiment bien. Merci à toi Edino Image parce que ozo sunga toujours nga petite na donc voilà. En tout cas je vous love hein. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas de contrat, n'a pas agence à minene été ekokende. Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, nous sommes allés de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Malouavengi Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais terrier, maritime, téléphone, Edino Image, Okozwa. Yeza Kaka, au Pesi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express. Dino Image, yenda zo panja sango ya Congo, babi sango ya Congo eko panja na wapi. Babi Edino Image, sali Image, panja ni Congo mobimba. Choko mone chima chute, chiko foche ya chopayo.